bobenga bien assemblée nationale bato bavotaki bino ba français te baétranger te bacongolais oyo la majorité bayebi nde balangue nationale na bango bayebi français te bato mosusu baza na makambo ya ntina ya makasi ya koloba kuna akotikala kozwa maloba te mpo azobanga soki kote ya le atie la mokili egangi soki kote ya il atie l eboti problème vomi avanda azelaka kaka qui sont pour qui sont contre babeti mesa e yango wana esalaki ke peuple acapte message na bango kwaki na kati ya message yango démagogie na démagogie ezalaka kaka bongo lokuta na lokuta mais peuple apesi bango bavoi avote bango lelo baza bakonzi mpo bazalaki na besoin peuple basaleli langue nationale bolananga bien parce que oyo eza bainterpellation nkolo nature ekobeta loboko na mesa parce que kolo mokili azali nzambe azali oyo aza représente na bikelamu nyonso to komona na mokili tobengi nature lelo oke Corée oke Chine oke Arabie Saoudite ata mokonzi ana ayebi monoko oyo olobaka aloba ngo te akoloba monoko na bango interprète asali mosala na ye mosusu plus grave même ntina baeglise paster aza na ye mopaya te alobaka na ye lingala majorité ya bato mpe baza na kati église na ye balobaka lingala mais kolia bato kaka temps pamba kilti ye fo alobaka na français interprète aloba lisusu na lingala mokomona kote mosusu soki interprète abebisi ye moko abongisi yango na lingala lisusu mais mpo ani olobi noka na lingala te boganye kaka temps mbala moko olia koperdre bato temps ebele parce que yango wana mpe komisi bato mosusu bafainéant trop de temps à l'église bato nyonso bautilisaki balangue nationale na biso soki aza na kote public wana eyebi lingala ozokamwake vio abetaka lingala nde boye akokota na baterme alangila nyonso azokota yango mpenza elekeli bino mosu mwa chemise moko boye aliputa mosu mwa bubu moko boye donc amitie mpena ye na peuple communion mais soki bazwi pouvoir aki akoti na veste na cravate esili abosani peuple français ezongi na monoko donc otala mpe baindisi wana basymbole wana bomona mbala ebele tokoloba te mpo naloba eke na émission na bando loba kaka tokoillustre eloko moko te mpo nyonso nazoloba bino moko na mitu na bino bozoillustre yango parce que bovivaka yango botalaka yango boyebi yango bamikro etambola bato bayemba hymne national boyebi bamabaku boni ebete ekoma lokola neti awasala comédie ma awasala comédie te mbote na bino bandeko banson oyo bozwi lisusu libaku ya kolanda biso na kati ya etando na bino Vuvamu TV 2019 lelo lisusu ezali esengo makasi ngai wa bino kumungala oyo na rendez-vous na biso ya ba weekend nyonso tokutani su lelo na kati ya émission na biso oyo tolobelaka mabe ya mokili mabe nyonso eza koleka na kati ya société na biso oyo ntango mosusu totiraka attention mpena na yango te attention na biso ezali na esika mosusu nzoka yango mpe makambo ezali ebele na biteni wana nde biso toyaka na manako oyo mpona kolamusa toujours bino makanisi bokota na bososoli ya koyeba nini na nini oyo eza koleka nini na nini oyo eza kosimba te nini na nini oyo il faut totelemela lelo toye mpo tolobela likambo na nkota minoko langue nationale mpo na nini balangue nationale na biso tolingi koutilize yango te na moment oyo eza kosenga mpenza mpo esunga peuple wana mpena toke mingi na bapoliticien na baye oyo baokumba biso na bakonzi monoko ya mboka na ntango oyo esengi esunga peuple tozosalela yango te mais soki tolingi toflate peuple tosaleli monoko wana yango lelo naye kodenonse yango ekoswa kaka bino mpe bomesana kofinga bokofinga kaka biso mpe tokolemba te tokokoba kaka koloba ti conscience ya bato ekoka na kosala lelo politicien
soki aza na posa eloko moko pa population tozwi ndakisa ya période ya campagne électorale tobanda kaka tozwa ata wana lokola eza makambo oyo touti nango kala mingi te. Partout balekaki moto asalaki discours na français azalaki te, moto asalaki discours na français azalaki te, o anglais azalaki te, bato nyonso bautilisaki balangue nationale na biso. Soki aza na kote au public wana eyebi lingala lingala ozokamwake vio abetaka lingala nde boye akokota na baterme alangila nyonso azokota yango mpenza elekeli bino. Soki ake na kote bayebi lingala te, soit kote ya Kikongo to Swahili to Chiluba, soki ayebi moko ya minoko wana akosadrese na bango na minoko wana. Soki ayebi Chiluba aloba na Chiluba, soki ayebi Swahili aloba na Swahili, soki ayebi Kikongo aloba na Kikongo. Basalelaki français te, basalelaki anglais te, soki pe ki chinois te, soki nini te, bakotaki na balangue nationale. Soki ake na bamboka wana eke ayebi langue wana te, langue nationale oyo elobamaka kuna te, ayebi ka lingala, bazotia interprète ya langue nationale. Ya lobi na lingala langue nationale ba interpréter na munoko oyo elobamaka na mboka wana. Mais na suka il faut ça l'effort aloba ta 2-3 mots na langue nationale oyo elobamaka kuna. Par exemple ayebi Swahili te, akeya lobaki na lingala interprète azotia na Swahili. Mais na suka il faut boire ata mo eloko moko wana zoki bozuri public egangi po ba se retrouver partout tout monde yango esalama bongo. Et yango wana esalaki ke peuple a capté message na bango kwa ke na kata message yango démagogie na démagogie esalaka ka bongo lokuta na lokuta, mais peuple a pesi bango ba voix a voter bango lelo baza bakonzi po bazaki na besoin peuple basaleli langue nationale bola nanga bien. Mais soki ba accéder parce que misalo basala ke ya nation pour na ba congolais pour peuple ezala bien. Mais to komo kende sikoyo tozwa nanu hymne national le yembo ya lokumu ya mboka eyemba maka na munoko ni mais bengami hymne national. Bon, biso pe totangi ba classe yango mingi te, français yango pe toyebi te, mais tant toki national mais oyembama na langue étrangère, est-ce que eza na valeur nango pena ki hymne national? Même ye population est-ce que akaptaka pena sens ya maloba oyo eza na kati? Parce que eza lokola devise serment moko ya mboka mobimba oh il faut elata bato nyonso po epesa sentiment wana patriotique. Bomona mbala ebele tokoloba te mpona loba eke na émission na bando loba kaka toko illustre eloko moko te mpo nyonso nazoloba bino moko na mitu na bino bozo illustre yango parce que bovivaka yango botalaka yango boyebi yango. Bamikro etambola bato bayemba hymne national boyebi bamabaku boni ebete ekoma lokola neti awasala comédie mais awasala comédie te parce que eza na monoko ya mboka na ye te. Nini apase yali kotraduire yango eyembama parce que eza national, hymne national. Pourquoi eyembama na minoko bapaya? Ntango mosusu ngai nde mutu français yango na omanyola yango malamu te. Tokei na assemblée nationale, assemblée nationale boyoki yango bien, assemblée nationale. Bato pe ya mayele kaka mutu batondi kuna diplômé d'état aza te ebani na gradué mata ba licencié ba docteur mais yoka kombo ya eloko wana assemblée nationale. Mais na règlement nango langue nationale ko utiliser yango te mpona olekisa message. Message il faut eleka na français.
Français langue officielle. Mais c'est la colonisation. Tu as le néocolonialisme. Français wana colonisation muto yaki na. Soki boko utiliser en pour na contact na bapaya. Oui. Mais rôle ba interprète les années. Lelo ke Corée, ok Chine, ok Arabie Saoudite. Ata mukonjana yebi munoko yo lobaka. Aloba ngote. Akoloba munoko na bango interprète asali musana. Mais comment biswawa? Français wana. Assemblée nationale. Message au bino bolexaka kuna débat bosala kuna. Eza pona ba français, eza pona ba étranger, to eza pona biso ba congolais. Yango mona même batu kutu ata bocha en direct na TV ba otala te, po eza na français. Or eza makambo na bango, makambo ya ba vie na bango de bino boza ko traiter. Na kanisa ki basala ki ba awa ba ko changer. Mais ba telemi na likambo na français wana. Français na cravate. Na moni ba pimeli mutu parole, o po ache cravate te. Cravate bakisaka pourcentage combien ya mayele. Po mutu aloba likambo eza na tina, ifala ta cravate. Ba futilité moko epola, mais ba tata mibimba yoka ba titre. Ba honorable. Bosala makasi na makambo wana, bosala makasi. Il faut débele kana minoko na biso ko ayebi chiluba, lobi na chiluba o ayebi nini? Peuple a capté message. Peuple faut capter message. Bobenga bien assemblée nationale. Bato ba vota ki bino ba français te. Ba étranger te. Ba congolais. Oh la majorité ba yebi ne ba langue nationale na bango, ba yebi français te. Tokei ba assemblée provinciale. Wana sous somme. Assemblée provinciale sous somme. Eza ya province. Assemblée provinciale ya Congo central. Soki ya Katanga, ya Kwilu, soki ya Kwangu, soki ya nini. Mais ba oloba français. Message nini oyo peuple na bino na ko capter yango. Boloba na minoko eloba makana biteni wana. Soki eza na zone swahiliphone, boloba na Swahili. Soki eza na zone soki lubaphone, boloba na Chiluba. Soki eza na Luandu, soki Congo, boloba na Kikongo. Eza nini? Complexe, kozanga koyeba ebele, to eza nini? Eza nini? Bolimbola biso. Po bobengi yango bongo, eza elati déjà titre mo eza spécifique na yango, provincial. Etali province wana. Français kolukani na kati. Comme na balango. Musu plus grave. Même tina l'église. Pasteur azana emu payate. Alobaka na lingala. Majorité ya batuke bazana kati église na ba lingala. Mais kolia batuka tampamba kilti yefa alobaka na français interprète alobali su na lingala. Mongomona côté musu soki interprète a BBC, yé moka bongisi on na lingala esusu. Mais pour ani olobi noka na lingala te, bo gagner kaka temps mbala moko. Olia ko perdre ba tout temps ebele. Parce que on a peu comme si batu musu ba fainéant. Trop de temps à l'église. Or il faut musala. Donc les kambu na langue oyo. Mais soit les kabatu kaboy, ou soit tu peux changer ba dénomination ya ba biloko yango. Ezala sous hymne nationalité, ezala sous assemblée nationalité, ezala sous assemblée provinciale, te bolukela ngo ba kombo moko boye. Poche déjà ka bo che français ne bo loba kuna. Ezo bala cadrete déjà na dénomination ya biloko yango. Ezo cadrete. Ezo cadrete ta mukete. Ezo cadrete. Biso na moi oya biso bwanya tozana ngo to moni kezo cadrete. Batu mususu bazana makambu ya tina ya makasi ya koloba kuna akotika la kozwa maloba te po azobanga so côté à lait ache la mokile gangi soki côté ya il ache elle et boti problème vomi avanda azela kaka qui sont pour qui sont contre abeti mesa non
botika bato s'exprimer na monoko baza nango facilité parce que na bato nyonso mutu oyo abungi langue nationale oyo elobamaka na mboka na ye aza te. Bato nyonso bayebi ntango bokende koluka pouvoir boutilisaki français te, boutilisaki français te, badiscours na bino nyonso bosaliseli na campagne awa okoyoka o meeting bobengisi meeting populaire mingi boutilize kaka langue nationale. Okingandi akosala meeting place boye quel que soit badiplôme na ye oyo aza nango akosala discours na ye na munoko ya mboka, akosala discours na ye na munoko ya mboka. Me kokamwa ntango bozwi nini kuna ozwi pouvoir ale obaluki pe eloko yango esekisanga omona souvent bayaka na bameeting wana abeti oyo ndenge babengaka soki relax msu mwa chemise moko boye aliputa msu mwa bubu moko boye donc amitie pena ye na peuple communion. Mais soki bazwi pouvoir aki akoti na veste na cravate esili abosani peuple français ezongi na monoko. Donc otala mpe baindisi wana basymbole wana fo kotala yango eza mpenza ya malamu te, eza makambo ya bwanya te. Alors omona mutu mosusu chef traditionnel chef nini aza na choix te akomi fo akotaka na bateni wana po règlement elobi yango. Qui vous dit que teni ya malamu o mutu fo alata eza kaka ifo veste na cravate, mutu alata yango te aza na droit ya parole te. Yango bakisaka pourcentage nini ya mayele ya baide na mutu a mutu. Eza mawa mingi pasi mpe mawa me tokolemba koloba te parce que toyebi ke oyo tolobaka ekomelaka bino. Bosalela te biso tolobi mpo kolala kolamuka lobi ezalaka na temps nango oyo nature adesidaka makambo na ye mosusu parce que oyo eza bainterpellation, eza bainterpellation. Nkolo nature ekobeta loboko na mesa parce que kolo mokili azali nzambe azali oyo aza représente na bikelamu nyonso to omona na mokili tobengi nature. Lobi nango ntango akobeta loboko na mesa pu akoyeba ndenge akoefase babétise wana nyonso na ndenge sikoyo ya brutalité. Donc bandeko na ngai batata bamama bandeko tozwa conscience wana. Ozomona mutu azopinir mwana na ye mpo mwana alobi langue nationale. Quel niveau ya bêtise, quel niveau ya bêtise. Me fumu kimbango alobaki bolakisa bana na bino minoko na bango, bolakisa bana na bino minoko ya mboka. Mayele ya mondele kokoma pamba, mondele kokoma moyindo, moyindo kokoma mondele. Aliloba wana nde tokei mpenza na suka ya manaka na biso mokolo ya lelo. Toujours matondo mingi na bayi oyo basungaka biso mpo bomona bilili na biso ekomi epai na bino. Ndeko kwa ku image na caméra pe ndeko ntimba superlatif tobosani te DT na biso oyo asimbi technique nyonso ingénieur Lusadio Pyramide motema ya la mamu international Mamu Kandolo kamiti ya Congo mobundi monene mobundi incontesté oyo azolite mpona bien-être ya bayindo. Nga kutu déjà na bengaka ye déjà à l'avance héroïne africaine po azolanda matambe ya bahéroïne na biso ya makasi yaki mpavita Nengwa Ndinga oyo babundaki etumba ya mabele. Tobosani te ya biso directeur de programme Mokambi Ndombele Botale pe équipe munene costaud ya bamwangisi nsambu oyo ezosala nyonso beveille ya bato elobi ndeko Ndombele Botale conscience eza na vitamine te mais inconscience batie yango engrais chimique
po inconscience ekola na kati ya bato te. Tour oyo tokolamusa conscience ya bato. Tosuki wana bokutani na ngai wa bino ndeko Kumungala na manaka mosusu ezali koya. Matondo mingi.